Je crois que le président de la République lobby à 11h, bisogno surtout tout sengi, bandeko surtout baya, tout sengi mobilisation wana ezali mbala moko pona kolakisa ba anniversaire na biso ke ba mekate parce que ba olinga ba beta biso les 6. Souvenez-vous que na prise ya pouvoir ya chef de l'État ndeko Muzito alobaki que bako sala tout chef de l'État a gouverné te ba paralysé presque partout. Tout uti ko monango oyo e uti ko salema lobby vraiment na kati na province ya Bukavu ba tutu ba moni mais malgré ba beti eloko na bango wana mais ba moni population azo accompagner ba soda oyo bazo traquer ba rebelle wana. Ba miyibi o bazao yiba mbongo ba yibaka lisusu te ozomona lelo bato bazao détourner bambongo balobi te détournement te lelo muto azo yiba te oko betelanga lisolo ya mutu moko azo yiba lelo so olingo yiba il faut réfléchir 4 fois 5 fois otali bana na yo otali mwasi na yo ozoni mutu. Correcteur News TV awande correction yaba news tout. Donc, Awandé, on assure quoi. Suivez Correcteur News TV pour avoir toutes les informations crédibles et fiables. Correcteur News avec Yemoko Rachou. Rachou, la caramel, check. Vision Fachi. État des droits, lutte contre la pauvreté, Félix Tshisekedi, président de la République. Déclaration politique de la vision Fachi Asbel. Après avoir suivi avec une attention particulière et soutenu l'actualité politique faisant polémique au sein de l'opinion nationale, la vision Fachi Asbel s'est réunie en séance extraordinaire au sein de son siège social dans la ville-province de Kinshasa, précisément dans la commune de Limete, afin d'analyser les différentes péripéties qui ont émaillé la scène politique congolaise, sans oublier les enjeux politiques du moment. Suite aux questions brillantes de ces derniers jours, en l'occurrence celle de l'état des sièges proclamé dans les provinces de l'Ituri et du Nord Kivu, la grève des enseignants décrétée à la veille de la rentrée scolaire, l'entérinement par l'Assemblée nationale des nouveaux animateurs de la Commission électorale nationale indépendante, leur nomination par ordonnance présidentielle, y compris la tournée diplomatique effectuée par le président de la République. Nous, Vision Fachi Asbel, dénonçons l'évaluation complaisante, prématurée et les interprétations malsaines et partisanes faites par les acteurs politiques en perte de crédibilité autour des actions en cours dans les provinces placées sous la gouvernance des autorités militaires et policières sans toutefois proposer des solutions alternatives. Vision Fachi Asbel a accueilli avec une grande joie l'élan patriotique exprimé en Bouela Lodge dans la province du Congo central, territoire de Madimba en date du 29 octobre 2021 par le représentant des enseignants. À travers cette décision salutaire consistant à suspendre les mouvements de grève déclenchés par les enseignants sur demande de leurs bases respectives, vous avez fait preuve de la conscience nationale, de la responsabilité citoyenne et patriotique qui ont toujours caractérisé l'enseignant congolais. Saisissons cette opportunité pour mettre en garde toute personne qui tenterait de torpiller la gratuité de l'enseignement garantie par la Constitution par de propos irresponsables et manipulateurs poussant certains enseignants au sabotage. Convaincu que le président de la République, garant de la gratuité, ne dérogerait pas au respect des engagements par le gouvernement central qui opérationnalise au quotidien la vision du peuple d'abord. Par ailleurs, Vision Fachi Asbel profite de cette déclaration politique
de remercier les députés nationaux d'avoir privilégié la voie démocratique dans l'entérinement des animateurs de la CENI. Par cet effet, nous félicitons le président de la République par le fait de ne pas céder au chantage politique en signant l'ordonnance portant nomination des animateurs de la Commission électorale nationale indépendante. En outre, Vision Fachi Aspel loue les efforts diplomatiques entrepris par le président de la République à travers les différentes tournées effectuées dont le résultat ont permis aujourd'hui de redorer l'image de la République démocratique du Congo sur l'échiquier international. Nous ne saurions nous en passer des retombées positives de cette entreprise afin de féliciter et de rendre les hommages mérités au président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui atterrit sur le sol congolais bientôt et dont nous devons tous réserver un accueil chaleureux. À la lumière de ce qui précède, la Vision Fachi annonce l'organisation en date du 6 novembre 2021 d'une grande marche de soutien aux institutions de la République. À travers cette manifestation d'expression démocratique, nous dénonçons la vaste campagne de diabolisation des institutions de la République par les ennemis de la cohésion nationale et du bien-être des Congolais. En définitive, Vision Fachi Aspel lance un appel solennel à toutes les couches de la population de se joindre à elle lors de cette marche populaire, afin de barrer la route aux opportunistes à la recherche du sensationnel politique. Que vive la République démocratique du Congo, que vivent les institutions de la République, que vive Vision Fachi Aspel. Fait à Kinshasa le 3 novembre 2021 pour la Vision Fachi, Jeko Béa, président. Ezali bongo pe grève oyo enseignant oyo bazotangisa bana na biso balansaki yango juste na veille à rentrée scolaire. Ezali bongo pe élection pe ordonnance oyo mokonzi ya mboka azwaki mpona konome bakambi ya sika ya commission nationale électorale. Na yango Vision Fachi Aspel azwaki maloba pe alobi boye. Na oyo etali état de siège, Vision Fachi etelemeli ba oyo nyonso bazoloba pe bazoloba na ndenge ya mabe et puis bazo évaluer na ndenge ya mabe tina ko boycotter plénière koloba ete mesure ya état d'urgence ezali mesure salvatrice te mais sans ko proposer eloko te tolobi ke wana ezali bongo mabe. Na oyo etali nomination ya bakambi ya CENI, Vision Fachi epesi bongo maboko na mokonzi ya mboka elobi ke mwana mboka asali bongo malamu na ndenge andimi kotala liboso et puis kopesa kosigner ordonnance oyo epesi bureau ya sika ya commission nationale électorale indépendante makoki ya kosala musala. Na oyo etali négociation ban syndicale na inspection et na ministère ya enseignement, Vision Fachi epesi bongo longonya na ba enseignant oyo bandimi sacrifice lisusu na ndenge ba mesana na motema na bango ya mawa ya kosunga bana na biso batanga ka kelasi bandimaki ko signer et puis ko ndima reprise ya ba activité na ba école peut bana na biso bavanda na ndako te bayeba na kotanga. Na oyo diplomatie ya mokonzi ya mboka oyo etali bongo ba exploit oyo azosala na mikili ya bapaya oyo tomoni lelo RDC kozonga mutu ya kotelema place nyonso bamboka ya minene evandi RDC pe bendele na yango ezopepa tolobi longonya na mokonzi ya mboka na musala azali kosala ebele babando oloba ba voyage mais lelo tomoni que na concert de nation République démocratique du Congo ezali bongo respecté. Na yango oyo Vision Fachi pe alobi jeudi oyo mokonzi ya mboka akozonga na engumba ya Kinshasa biso nyonso bana ya Vision Fachi tokozala bongo na aéroport ya Njili pona koyamba ye na ngonga ya 11h.
na nyonso oyo tolobi ke bandongolo misu baleki ebele biso vision faci tokotikala lisusu na nsima te lokola lisu ya mokonzi ya mboka le 6 oyo biso nyonso lokola mutu moko tokotelema bana nyonso ya Kinshasa bana ya République démocratique du Congo bana ya vision faci tokozala bongo na nzela mpona kosoutenir ba institution ya mboka ya yambo oyo ezali bongo présidence de la République na mwana mboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo na yango tosengi bana nyonso oyo bazolanda biso à travers ba chaîne na bino à travers média bayeba ete le 6 oyo vision faci tokozala bongo na nzela mpona kosunga mpona kosoutenir ba institution ya République démocratique du Congo tokebisi mpe ba opportuniste nyonso tolobi ke yambala oyo boya mpe tokutana le 6 oyo vision faci akozala na bango elongo merci. Alors, quand on est dans Yebisa Kibino, et ça, Koinda, Lelo Awa, Tosali précisément na 4e limité avec Vision Faci, il y a Yemoko le président national, Chekobe, Maboko Pala, Chekobe, Maboko Makasi, Balobi, Lobby, et ça, Koinda, Moukouan Tombolo, le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, Azako Zonga Lobby, la ville province de Kinshasa, la 4e Mboka Naye, Toyebite, président, Yozali président, il y a Vision Faci, organisation, et Rosala, Boni parce que président il tombe la mboka na niveau à Jérusalem ba investisseur bakoya yo lobi boni. Alors en tout cas tozali na sengo mingi ya koyamba mwana mboka fa tombolo ndeko bengaka ye. Je crois que le président de la République lobby à 11h biso nyonso tout tosengi bandeko nyonso tout baya tosengi mobilisation wana ezali mbala moko pona kolakisa ba anniversaire na biso ke ba mekate parce que baolinga babeta biso les 6 mais biso sko talaka ba boule to ranango neto lo barake IDPS ou bien Union Sacrée ezala nzambe. Voilà pourquoi to beti bor wana ezali première mi-temps tozobetango lobby jeudi tosengi na ba congolais nyonso surtout biso nyonso surtout tozala na aéroport tolakisa ba oyo bazondima te parce que bango bandimaka te baakaka na doute baakaka na tembe malgré baapola mais baondima te yango tokolakisa bango lobby démonstration de force biso nyonso surtout na ndili mpona koyamba oyebiki azoya na Yesu bien sûr. Alors président Cheko, balobi yoko ya air nini na niveau ya Tchangu parce que Tchangu balobi eza ligne rouge yoko koma air nini. Non biso tokozala déjà na 11h yebi kaka tokoya tokobina po lokola ezali fête ezali esengo tokobina lobby mpona koannoncer événement les 6 po méchant eleki tozokende na décembre bato bazokolela social mokonzi ya mboka azosala mosala mais tozomona na bachaîne noko nationale tozomona bacommunicateur nayo bazotravaille na mokonzi neti bazovandre mokonzi malamu te tomoni charge to ekomi kaka na niveau ya mwana mboka Jacobeya nayebi te secret za nini. Non, je crois que omoni bamesanaki mabe omoni bamesanaki mwa eloko moko boye batindeli bango sikoyo eza sur biloko wana te sikoyo ekomi mosala bafuta oyo na mosala oyo ozosala nde ozomona bakoka te mais tozobunda yoyebi kaka toza na ebandeli batutu bazomeka kosadapte na état de droit ezali facilité bato oyo bamesanaki na badictature nde ozomona ke bato bakoko kosala mosala bien te mais lelo état de droit eye bato il faut basala mosala ndenge esengeli. Voilà pourquoi moi ba problème eza ebele surtout pour la communication ya mokonzi omoni na tango kala omoni ba président o baleka bazaya kozwa communication batiango neti eloko moko privé ata asali eloko te omoni kaka basali publicité ou bien basali promotion ya eloko mais et pas Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo aza besoin ya publicité te aza besoin asala mosala différence na ye na bandeko oyo baleka
liboso na ye président azali muto biloba lobate azali muto azosala lelo na 2 ans ya pamba oyo aza nango na bokonzi tala lelo place azongisi RDC tala lelo na Conseil des Nations lelo RDC ndenge bato bazoyamba tala biloko oyo ezalaki epa Kagame oyebi ke Kagame biloko ba honneur nyonso wana ezalaki epa Kagame. Est-ce que Joe Biden eza buzz eza photo ya maquillage eza ya montage ou bien bakutanaki na moko Ntombolo le chef de l'État nalobi ya soki muto akutani na Yesu ake amoni Yesu ya pa solo na ye siko Joe Biden azana Yesu mwana nzambe ça veut dire que Joe Biden aza mutu normal bato wana soki bazalaki na miso molimo balinga bamona ke déjà Facha sakutanaki déjà na Jésus-Christ alors Joe Biden c'est tout à fait normal oyebi kaka mutu so akutani na Yesu milimo oyo aza nango voilà pourquoi tolobi eza même pas makamba wana eza ba polémique ezangi tina na sina lobango une fois na émission na yo toko beta lisolo ba personnalité te eza question ya agenda balobaki ote président kokutana te bakoyamba te parce que le chef azalaki na États-Unis azalaki devant la nation bato balobaki Joe Biden ayambaki ete et tout ça mingi tout ça mais quand expliquer bato na diplomatie tout ça na niveau likolo mais et quand arrivé que le chef accueilli na mobembo okutana na Jésus akutana na Joe Biden ngaki yo confirmer parce que yo zali liso mon compte ça compte na mingi mutuna moko zali très capital aux populations baza kozela ezali kamba décembre social mais va to la question sous sociale tout le belalo likamba les 6 quelque chose moi mabelingi salam to moni bangam bandeko na biso bengi ba adversaire ya FCC basangani na lamuka neti basali liboki moko patana ba déclaration avec sayo lisanga bonganga na ndeko mususu kuna n'est-ce pas les bazangi ba préparer ba sala eloko moko mabe est-ce que vraiment vous en tant que ba jeune en tant que leader d'opinion la voix autorisée à la République Jokobea est-ce que vous êtes déterminé pour soutenir le chef? Non, ndenge tozoloba ezali makambo ba préparer yango te ezali biloko ba préparer bandakala. Souvenez-vous que na prise ya pouvoir ya chef de l'État ndeko muzito alobaki ke bako sala tout chef de l'État a gouverné te ba paralysé presque partout. To uti ko monango oyo e uti ko salema lobby vraiment na kati na province ya Bukavu ba tutu ba moni mais malgré ba beti eloko na bango wana mais ba moni population azo accompagné ba soda oyo bazo traquer ba rebelle wana ozo comprendre que chef de l'État aza soutenu tikuna parce que balakisi yango na ba image to uti ko mona population aza na sima ya armée azo soutenir yango to lingi to loba boye biso to kolalaka ata mokete na pouvoir afati ba cop na bango nyonso tout toyebi bango faute ezali na bato bazo comprendre te pouvoir ezali nini conservation ya pouvoir ezali nini soki boza na pouvoir balala rapongi te soki boza na pouvoir lisu likolo ya lisu soki lisu na yo ezosala te ou bien toboki tika politique biso toza na misu mibale mpona kotala eloko nini ba adversaire bazosala soki ba adversaire balobi bakomarche na bango bakosala makambo na bango sans problème tokotungisa bango te mais soki balobi ke baye po babengana Félix na pouvoir biso tozali wana avant babengana Félix baboma nanu biso zoyoka ça veut dire que ndenge tozoloba parce que bazoloba baye toye kobengana Félix toye ko changer makambo mais tolobi avant bakoma nano na Félix il faut basilisa nano biso soki nano basilisi biso te bakokoma jamais na Félix maintenant bazo lancer message na bango pona koloba ke bango baye kobengana yango biso tokotelemela bango ti tokokena na bango ti na suka oche toche li soki bateli baya na bango biso tokocha mabende Armand Mumbilai basango ya Congo motuna nga ibe président Jokobea pona nini novembre dans la 30 jours mais bino ponira les 6 oyo bato ya bloc patriotique bapona pona nini raison nini pourquoi non tolobi boye nazoloba ngo clair tant balobi bakobengana Félix na pouvoir bazoloba yango clair batu tout bazoyoka pona nini boyebisi bango te ba changer langage na bango je crois to butayi kotikela bango basala ki marche awa tant balobi bazosala marche pona intérêt moko x ou y to tikaki bango lorsque bakoloba ke toye kobengana lobi basali
na Bukavu soki bato bazalaki vigilante tolinga to suka wapi lelo peut-être soki population azalaki na bango lelo tolinga to suka wapi. Voilà pourquoi tolobi bazana ba calcul bazana ba biloko o bango ba osala wana mais pour la ko déjouer biloko na bango wana voilà biso tozana balabala non pas poto simba bango ou bien to beta bango to empêcher bango te tozana balabala pour na ko surveiller pouvoir na biso. Biso fati bo ya makonda mboka mokola lobby jeudi Gentil Ngombe avec Tchangwa li zone rouge yango c'est longue pour bo makonda mboka lobby jeudi. Non, je crois que ezali tozo yamba mwana mboka asali makambu oyo esengeli ke topesa ye honneur. Bona Congo, ça veut dire que au-delà ya Congo, hein, ezali quand même na bibloko au président de la République asali. Lelo mboka na biso ezali ki effacé na compte ya communauté internationale. Lelo forêt na biso o bake beta lisolo wana. Kagame mutu azali kolobela yango. Lelo mai o ya biso moko. Kagame mutu azali kolobela. Pendant 18 ans, chef de l'État a été abundi pendant 2 ans à sali miracle pour que lelo oyo ezalaki ya Congo ezongela ba Congolais. Boni tozala na esengo te. Ezali esengone mutu sali. Merci beaucoup. Dernièrement, il y a social. Bon, voilà problème ya social tolobi boye. Problème ya social tolobi boye. Mboka na biso ezalaki na libulu. Mboka na biso muke ekomi kozonga. Maintenant nous namona mboka moko te oyo progrès ezate bakomi na social. Place ta la place tozalaki. Je crois que mboka na biso tozo bunda pour que progrès eya. Soki progrès eye nde social esa nini? Voilà pourquoi au biloko nyonso président zo bima wana ezato longwa na niveau moko boye to progresser. Dans to kokoma place wana, je crois que bato bakobeta lisolo mboka même Bible lobby hein. Mboka moko ekoki kotomba mate pona eloko kolia. Mboka etomba makate pona Thompson ou bien Kwanga ou bien Mbisi ou bien Soso te nulle part. Mais mboka etomba makasoki justice ezali malamu. Élève la nation. Pour que justice na biso esa nini etelema. Ozomona soki justice na biso etelemi progrès eye. Je crois que mutu beta lisolo te. Ezaneti mutu beta lisolo aux États-Unis en nzala. Ça veut dire que ezali impossible beta ngo parce que bazali na justice. Ozomona so keneti na Europe mboka wana esimbami na justice. Lelo mboka na biso pona kolakisa progrès place ezo mema biso. Progrès ezo mema biso pour que bamiyibi o bazao yiba mbongo bayibaka lisusu te. Ozomona lelo bato bazao détourner bambongo balobi te détournement te lelo mutu azo yiba te. Okobetela nga lisolo ya mutu moko azo yiba. Lelo so olingo yiba il faut réfléchir 4 fois 5 fois. Otali bana na yo, otali mwasi na yo. Ozoni mutu. Je crois que c'est comme ça que alors président c'est comme ça que progrès ekoya. Tant mutu ayibite mbongo wana esali musala esengeli sala ou bien ekoti na trésor public mbongo tango ekozala. Je crois que social esali. Et bon, ezali simple.